papa na biso abela AVC. Donc AVC karande mutekomisi tina ndenga kufi bongo. Bon clinique ngale maumela kipenza te asalaka 4 jours. Programme ndenge za wana nous le 25 pour babimisa corps à père. En tout cas famille eza munene penza papa tikibana azana bana bana 4 mibale ya mibali mibale ya basi. Bon jusqu'à maintenant à part Alita Chamala oh tout mona ki ayaki ye penza donc kutu donc tout le bakutu ye kutu mutu apale ye penza donc mutu apale donc atika ki viete c'est donc à part ye na tout monde sous mutu mususu physique penza ba musicien penza na nous tout monde ye penza azalaki na mutu kimia azalaki na problème na mutu te nini te donc bango nyoso baya na bango problème donc na kofi olomide problème ezate oyo bazolo balobo oyo balobi o kofi te vie azalaki ne mutu abatu donc mutu nyoso tu aya na ye en tout cas baya to la vie elongo vie azalaki na rancune na mutu te famille pe eza na problème na mutu te o musicien songolo mpakalo balobi kuna okinganda ya te te. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te Maramba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez actuellement sur Congo Dialogue TV. C'est bien moi les vôtres, Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux à Kolandarabiso. Il y a au confiance, Bandeko, Bolandarabiso à tout moment. Donc ça aura vraiment plaisir, il y a trop. Donc on est là pour vous informer, on est là pour vous donner des vraies informations. Donc on est là, malgré la spéculation, malgré la fausse rumeur, mais on ne veut pas divulguer des fausses rumeurs. Biso, on a pour éclairer l'opinion, surtout pour éclairer Bandeko, Bolandarabiso, Internet, Bazali de partout. Pour éclairer Bango. On est là, derrière moi, il y a une maison, il y a une grande parcelle. Où Ezali, Bisika, Wapi, Bandeko, Bazali, Kosangana, pour la matin, il y a papa, Nabiso, Joski qui a beaucoup de depuis le 7 mars dernier dans la clinique Alema Bisika puis à Pesaki Moli Monaye, donc c'est Moli Monaye pas en colo. Donc voilà, lui qui est un ancien sociétaire, il y a Africa Fiesta, Continental, tout puissant, ok jazz, bana ok, donc Atika Kibiso, vraiment ils allaient pas si mingi, donc Toroko Tanakati, Tomé Rosoa, bah membre de la famille basali sur place pour que bah mes caropes ça avec l'éclaircissement concernant la date, Marambe Belé et bah ça biso pas vraie information concernant sa mort parce que jusqu'à là bah faut se rimer réseau bima moi trop spéculation les qui moi mingi donc Congo Dialogue tout ça on a vraiment pour nango et ngamoro déjà votre même les serviteurs na zawana pour nango donc Toroko Tanakati pour que tout soit bah élément pour que tout informé bien. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour. Voilà donc ton corps te décevra. Ah tozali na parcelle kaka donc on est tolobaki tozaka na kati ya parcelle awa te rejoindre bandeko bazali sur place awa ba membre ya famille bazali donc tomeka o ezali bisika wapi bache photo ya papa donc bandeko nyonso bazoya bazobandina esika oyo donc par là bozo comprendre déjà que non tozali vraiment na résidence bisiko bandeko bazali kosangana donc toluka bandeko bazali sur place ba membre ya famille pour que tout soit éclaircissement malgré conférence de presse malgré la spéculation mais biso pe Congo Dialogue qui sur le terrain pour toutes les informations na cadre na biso moko na cadre ka ya fourmi la mystique ya fourmi donc tous les éléments où ezali vrai et précis donc voilà tous les date ezali ya solo tous les marambo ezali ya solo bien que ezala probable to officiel mais tous les date ezali ya solo voilà donc merci Nabino bato nyos bozolanda biso bato ba biso confiance ya
côté la émission na biso. Donc on est là tous en résidence neka bomo na bilili résidence au bisiko bandeko bazo sangana bisika membre famille bazo sangana pour na matanga ya papa na biso Joski Kiambukuta Londa oya tika kibiso depuis le 7 mars dernier. Donc oya kufaki donc biso mo to ebi malade ezali parce que balobi tisiko AVC mais toza déjà na moko ya membre ya famille azali awa kopesa biso éclaircissement sur sa mort et puis tokozwa ba date précis ya makambo ngo nezo kendele soki pe ezali ba date probable comme ça nyonso wana tokozwa ngo awa sur place na bino. Je peux pas commencer comme ça sans dire un grand merci à ma patronne. Elle c'est Francine Ngembe, maman Francine Ngembe, maman sociale 100% Kano, 100% Elengi. Donc merci à vous et merci à Givenchy Matondo, garçon allemand, Motema ya Flernaï Kabedi na Bundes. Donc merci à vous et merci aussi à papa Modego Capras, Motema maman Magi Masiki na Bundes PKK. Merci également à Ogi Parker, Blaise Banzout, Irène Mwanza, Jonathan Bakam, Juif Noir, Maître Titis Ndombele et puis Fatou Barbara Mundandama. Et sans oublier derrière la caméra déjà Starly Lima. Donc merci à vous. Donc toza déjà na papa Kombonani. Nga kombo nanga Gilen di Kalambuta. Gilen di Kalambuta, yozali olobi mwana ya papa Joski. Nga siko naza ngai nazali mwana ya leki na ye. Donc yaza papa Kulutu na ngai. Donc papa Kulutu na yo. Ouais. Papa Joski tisiko parce que on n'a pas voulu ko divulguer ba fausse rumeur tonini. Papa Joski jusqu'à là a koufaki vraiment la maladie. Il a sali combien de temps la maladie? Oh mais comment qu'on éclaircir? Non, papa na biso abela AVC. Donc AVC garande mute comme si ti nande nga kufi bon. AVC ça qui pendant combien de temps? Bon, AVC penza umeli nangwa ba 15 ans. 15 ans on a AVC. Oui. Et azala qui transféré na clinique ngali ma avec ba traitement on a pendant combien de temps? Bon, clinique ngali ma umela ki penza te asalaka 4 jours. 4 jours. Et jusqu'à là déjà ba programme na habité yo des choses à moi na oza moko des choses à mieux placé à repérer ça biso ba information ezali plus précis na habité ba programme bozo cha déjà ndeni ba programme ezali probable tout ezali déjà officiel na habité bozo cha ba programme de bon programme ndenge za wana toza na deux dates toza na le 25 toza lisusu na le 3. Donc entre les deux dates, il faut pas pour la date moko oyo bako bimisa matanga wana. On a ba date on a mis balende eza ba date oboluka ta musuboluka bo fixer na moko ba fixer na moko ba caler siko na moko po ba bimisa corps à père. Oyo za mieux place na famille papa atiki bana bandeko na habité maman azali. En tout cas famille eza munene penza papa atiki bana azana bana bana 4 mibale ya mibali mibale ya basi ouais. Et parmi les mécènes déjà au bazaki na papa Joski batambola kinaye au bazaki ta retenir musique mais jusqu'à présent à part Alita Chamala nani déjà aye na moi ndezala ka contribution to soutenir famille déjà. Bon jusqu'à maintenant à part Alita Chamala oh tout mona ki ayaki ye penza donc kutu donc to loba kutu ye kutu mutu apale ye penza donc mutu apale donc atika ki viete tina ndenge via banda ko bela Alita abanda ko ya kotala ye ko soutenir ye na ba conseil na ba moyen financement abanda ko tika yete donc à part ye na tout monde sou mutu mususu te à part ye mutu musu azati azati na yete. Et du côté musicien déjà ba côté ba musicien kuna déjà tisiko on a ni déjà signé présence na à part kotinda batu to batu ba ko représenter mutu. Bon physique penza ba musicien penza na nous to monité mais ba porte-parole ba lekaki to monaki porte-parole ya Jibem Piana Planchard Musaka lekaki to monaki porte-parole ya Werason Pi Roger alekaki to monaki pe lisusu Gilles Kibens yekutu donc moi na parler alekaki pe. Et par rapport à l'information au tambour, parce que la spéculation est trop, famille lobby, Kofi Olomide, Chama Kolote, moi, Bablo, on est au tambour, moi, trop n'habité. Biso, via Azalai Mutakimia, via Penza, Azalagina Mutakimia, Azalagina problème, na Mutute, Ninite, donc, Bango Nyo Sobaya na Bango. Rambo, tous les Rambo, peut atteindre les musiciens et Baleka Kia. Baleka Kia, Bayaki ko Tala, Esika. Matanga ezolika donc problème penza ezate problème donc na Kofi Olomide problème ezate oyo bazolo balobo oyo balobi o Kofi te
vie azalaki nde moto abatu donc moto nyonso tu aya na ye donc aza na problème moko na kofi te. Et Joski qui aime beaucoup, c'est déjà une icône, il y a musique nabiso surtout culture congolaise. Côté la lelo disparition à papa, est-ce que déjà gouvernement j'ai déjà moi temps ko landa mo makamso mi kende zalaka par rapport à organisation ba pseki ba pablo mo bon. Te makambo na gouvernement zolanda la mi kande kotaki déjà côté wana déjà dans les bons. Ça va. Déjà ba rapport non favorable. Ouais, mi kande kotaki déjà donc kimia côté wana kimia ezana. Kimia ezali penda côté wana. Ouais. Mbulunga mbilinga ezali. Te mbutu ezate mbidinga ezate donc calme ezali. Et si ko ndenge ezala ke non artiste lelo akei mama Olive to mama Denise to batu moko boy o ba message rosunga biso baye na ete tisiko ata mutu moko te tisiko azali te soki bakoyana bango bayana bango matanga bapesaka mutu invitation te ke ono boye bapesa invitation te matanga bapesaka mutu invitation te oya koya aye famille ekoyamba ye donc côté kuna toza na problème ya mutu te et na éviter ce qui m'a message à souka ezali te lo moko lo bana souka na éviter bon message à souka ezaka ka vie azalaki mutakimia vie alingaki ba petit nenyo surtout donc message na ko lancer kaka en tout cas baya to le la vie elongo vie azalaki na rankine na mutu te famille pe eza na problème na mutu te o musicien songolo mpaka lo balobi kuna okinganda ya te te ba oyo balingi koya kolela na biso elongo baza les bienvenus donc yelo basuka na ko loba yango wana. Ok, voilà, donc c'était lui, donc azali moi ya papa Joski, donc ya Robin papa Joski, papa Kulutu, donc toyaki ba mikolo bazali ba ndeko na ye direct baza penzate ba se déplacer, mais quand même tozali awa na résidence bisiko matanga ezoli ko joama, donc ya relaxation ezali te ba programme boyo kinde ba otikopesa awa, donc ba programme ezali mi baleza non probable, donc non ba officialiser ta programme moko te, une fois ba officialiser programme moko boko zala vraiment informer, te retenir bien informé, et merci déjà na bandeko ba pebiso confiance et surtout kolanda biso tisuka, donc merci à vous déjà, on est déjà à la fin, donc merci na Givenchy garçon allemand, merci na bandeko nyonso, donc mingi ya relobation ezali te, donc je crois bozo mo na bilili. Et donc c'est déjà passé, parce que les autres tiki, les papa Joski a tiki biso, a tiki bano nyonso, a tiki ba maman nyonso, a tiki ba famille nyonso, surtout papa na biso a binsaka, papa na biso a ningi saka mo luketu, donc les autres batikali na passé parce que papa Joski a binsaki bango azali susute. Donc vraiment ça la banwa et to kozonga na bino pour que to meka kozwa ba éclaircissement sur ba date ba ko officialiser et donc eko ça là vraiment bien makasi. Donc ndeko tout dans la biso tant côté les ma to clôturer la biso, donc merci à vous et mbalasima to ko sabelema, donc ciao. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko.